Mbote balandi ya Congo Lokole News.com. Toza awa na kamba elongo na président na biso Célestin Bioli Kadite. Toza na ye awa na kamba esika wapi mabele mabule mazali esika wapi molimo santu ezalaka esika papa na biso Simon Kimbangu kiangani esika yende avandaka yende mutazali bule yango toyaki awa na président na biso Célestin Yanamar. Toza na ye awa. Mbote président. Mbote mama Mariam. Nazo mona yo pe toyaki na yo elongo a na kamba oyelaki nini problème na yo eza nini toyekaka kosambela tosangana bakimbangisi be nini. Ok, mama Mariam na sepeli mingi nazana esengo mingi koya na biso na nkamba eza voyage moko très capital très important to se recueillir na ba ancêtre na biso na ba oyo ba bunda lokola mfumu Kimbangu musala munene oyo papa mfumu Kimbangu asalaki pona biso bayindu. Papa Kimbangu abundaki akufaki yango toyepo to reconnaître musala munene oyo mfumu Kimbangu asalaki pona biso. Pe toya to sunga bandeko nyonso oyo bazoye ba valeur ya mfumu Kimbangu te nakati ya bitumba oyo tozana yango. Mfumu Kimbangu ayaki asalaki musala akufaki pona liberté ya Congo, akufaki pona mboka na biso yango toye pona kobondela kosenga mfumu Kimbangu apesa biso makasi lokola ya bundaki abundanaki na mindele batikalaki kokoka ete na bitumba o mindele batikalaki ko neutraliser bitumba o yazalaki nango te akomaki na bitumba na ye yango na biso pe toye kosenga ba ancêtre na biso kosenga mfumu Kimbangu apesa biso makasi oye abundaki na yango oye abundaki na yango afeke bitumba tozo bunda tokoma nango tina suka ndeko na ngai nazo bisa bino na bitumba tozo sala blague te ezali kama mabele na biso soki bomoni ngai na kati ya mouvement oyo ya na je me suis déplacé na ye tina nkamba na mabele oyo mfumu Kimbangu amonela kipa président tozo mona tout le temps ozaka pembe na mausolée nini penza ozo ka pembe na mausolée ozo ya kosembe pembe na mausolée ozo référer na nini po awa eza mabele na boule oza toujours référé ka awa na mabele ya papa Simon Kimbangu pona ni ndeko na ngai omoni eloko moko esengeli biso ba congolais toyeba mfumu Kimbangu azali tokoloba nini lokola héritage na biso. Pourquoi tu dois se référer? Pourquoi naza toujours pembeni ya mausolée? Parce que na ye ko bonde la ko senga mfumu Kimbangu asunga biso. Photo yeba pe musala to sa congolais nyonso ai reconnaître mfumu Kimbangu. Mabele na biso Congo na biso sengeli to yeba nani aza Kimbangu pe musala nini Kimbangu asaki do ko se référer na mfumu Kimbangu parce que yenda za mukali boso o abundaki pona tina mabele na biso pe asedaki te na bitumbo ya abundaki akomaki na ngoti na suka po lelo biso congolais noir azwa valeur na ye. Donc Congo na biso yo esengeli to reconnaître mfumu Kimbangu. Congo na biso esengeli to yeba musala oyo mfumu Kimbangu asalaki lelo na sepeli na yaki na fuka manasenga na papa kifumu Kimbangu apesa biso makasi asunga biso na bitumba oyo to bunda yango tina suka pona tina mabele na biso mama Mariam parce que ezali kama mboka na biso ezali kama mabele na biso moko tokokoka te mais elongo na ba ancêtre na biso lokola mfumu Kimbangu mama Gipavita ba onyoso bakufa pona mabele oyo basunga biso na bitumba oyo po tolonga parce que eza facilité donc eza facilité bitumba eza makasi bandeko nanga yango na lingaki toya ensemble to senga nguya ya bakoko to
tosenga nguya ya mfumu kimbangu basunga biso biso makasi ya kokotisa message afin que congolais nyonso a telema pona bitumba oyo papa kimbangu azalaki mutaliboso ya kobunda atikeli biso héritage oyo tokubunda bitumba otina suka message ni nango ozala ngo ya suka oyo kokoloba pona oyo bazolanda biso message ya suka naza nango nazosala appel na ba congolais nyonso na lolenge to uti koyoka na mateya ba uti koyebisa biso balobi ke esengeli soki to koyeba Yesu ndenge ayaki eloko ya liboso o balobaki ayaki pona bato ya libota na ye ayaki nanu liboso pona bato ya libota na ye me biso oyo ayaki pona biso ezalaki nanu Fumu Kimbangu esengeli to reconnaître Fumu Kimbangu esengeli congolais nyonso ayeba tina ya musala oyo papa Fumu Kimbangu asalaki congolais nyonso ayeba esengeli na biso tozonga na makolo ya Kimbangu ya Fumu Kimbangu papa Simon Kimbangu poto longa même pona mabele na biso pona mboka na biso pona nyonso ba valeur na biso esengeli to reconnaître ba ancêtre na biso to reconnaître mutali boso oya mipesaki mobimba kobunda pona Congo ezwa bonsomi ya solo atika kite mindele balonga kiete akoma kitina suka ya musala na ye yango na message nazo pesa na ba congolais nyonso partout dans le monde na kosuka kana ba congolais te parce que bitumba o biso na ba congolais to kobunda na sima nango ba africain nyonso moto nyonso azonga to eba ete nzambe to makasi na biso ekouta na Fumu Kimbangu yango no moni to yaki to sambela to senga makasi to senga nguya to senga nyonso epa ya bakoko na biso epa ya Fumu Kimbangu ngana za mwana ya nkole na yebi yango malgré nazai kimbangiste te mena ezoyeba ke naza mwana nkole donc bitumbo tozobunda eza vraiment bitumba makasi na yebi que nous sommes soutenus par Fumu Kimbangu donc ndenge na yeko sikobondela boye na sengi na bakongolais nyonso bakota na kati bitumba otolonga na nzela ya ba ancêtre na biso parce que victoire ya Congo valeur ya Congo respect ya Congo na monde entier ekozonga kaka na nzela ya bitumba oyo pe ko reconnaître ba oyo bakufa pona Congo na biso lokola Fumu Kimbangu mama Kimpavita ba oyo nyonso bakufa pona mabele oyo yango wana nde kusala na biso en tout cas merci mingi lipamboli o tozui lipamboli o nazui nazoyeba comment na partager yango te nazoyeba comment na exprimer yango te mais na pesi papa Fumu Kimbangu matondo mingi pambate a pesa ki biso nzela afungole biso nzela ya kokota na Yerusaleme ya kobondela pe ya kosenga penza makasi na sepeli mingi merci na bande kunyonso merci boyoki ndenge président awuti koloba na pesi merci mingi na bakimbangiste nyonso o bawuti koyamba biso awa na kati ya Jerusalem na kati ya mabele mabule place oyo papa na biso Simon Kimbangu kiangani akambaka yende mtu azali mutu na bule molimo santo ezali awa na simananga o eza mozole bino mozo mona mozole yango wana toza penza na kati ya mabele na pesi merci mingi na mama Gidi Bisengo yene mtu azuba image oyo na pesi merci na Patrick Nsala yende mtu a monter yango na pesi bino nyonso mbote bana ingeta ba diaspora bino bato bovani kuna na poto mokili mobimba bakimbangis nyonso na pesi bino mbote ya trop donc boyambi biso bien to sepeli to lali bien to lie to meli donc na pesi bino nyonso to pesa papa mbote asimbaki biso na loboko to pesa ke mbote na loboko yambaki biso bien esengo nyonso bayambi biso bien bapesi biso place à kolala ba condition nyonso kitoko vraiment tolali bien bayambi biso bien nyonso vraiment eza yo fele kolia komela kolala nyonso maya kosukola yo fele donc moi écoute na donc na mo la kutu te sengo kutu na zana on a lipamboli o Congo lokole kozwa lipamboli o to kozwa ana mabela bule to tambo ya makolo ngulu donc na ebisi bino donc esengo to zana ngo nanu kutu tozwa yango te yango na yebisi bino bilo bato wa musika nzeleza yango ka moko nzeleza ka moko yango oyo ya Fumu Kimbangu kiangani nzeleza yango kaka moko na pesi merci mbote ya trop na Christian 10 number 1 na pesi mbote na Flori Bale Komboso po anité David Olito po anité Paul ambassadeur na Londres yo poza mwana papa Simon Kimbangu na pesi bino nyonso mbote na pesi ba David Olito Fabrice Malita nani lisusu na bosani yo te Dieu donne ndisu
napesi yo mbote. Oh mama Mariam nde no bwakisa na bwakisa yo te Dieu donne ndisu napesi yo mbote. Famille nyonso bino bo bakimbangiste napesi bino nyonso mbote. Tomonani na mbala sima na émission mususu tozaka kaka na kati mabele résidence yangoyo esika papa vandaka résidence officielle ya papa yangoyo place papa vandaka oyo na mpanzi na nga oyo ezali mozole ya basantu yangoyo awa mozole yangoyo mama baluka bo ozwa image ya mozole bien bamona esika basantu bapemaka o batalaka biso butu moi basanta mokili mobimba yangoyo kuna te lolo eza awa paradis eza awa eza kuna te o place bo raisonnaka wapi te paradis eza awa na Afrique centrale na mabele na biso ya bakoko yangoyo esika mama Kipavita avandi bato nyonso bavandi awa papa Simo Kimbangu avandi mfumu Kimbangu avandi awa Kisolokele bango nyonso bavandi awa mozole yango napesi bino nyonso mbote tokutani mbala nsima. Merci.